Mbote balandi émission mal à l'aise. Balobi na masolo ya net botiki la Congo Millennium. Soki bino boza makambo biso na Congo Millennium toza solution. Kaka ndenge ezalaka na opesa ba mbote na ngai epaya mon papa chéri papa Reki di Benz motema ya mama Jolie di Benz mama Nguli pomme verte mwasi azanga manda mama ayebi kosola na bana na ye. Maman azala motema bo mama merci mama Jolie di Benz maman Nguli mwasi azanga mbanda. Merci à toi mon vieux Jacques Maelanda balobi solisanga bien au petit na yo maître Dikens Lutadi la kakato bakoi na mabele di. Merci à toi mon vieux Joli kusala motema ya Yansimini kusala mon vieux Joli kusala balobi bana bandali bazondima yo balobi salama te vieux asungaka vieux ezalaka na motema wana nzamba pambola yo abaksebele. N'émission lelo nazanga moko te na plateau nazana base ya lamuka kande ezalaka na profiter pe na ben fongola biso na pesa bango ba bonjour ba se présenter na bike balandea émission malaise de bazo comprendre na ba base ya lamuka ba jeune baza na teti ba bango abitili fobo. Bonjour papa. Bonjour maman na ngai. Pour se présenter balande émission malaise ba yo ngakomona Kiba Botolo. Merci tozana Kiba Botolo papa na monio. Bonjour papa. Bonjour. Pour se présenter balande émission malaise ba mona yo ngakombo nga Steve Lubanzadi. Ouais tozana papa Steve Lubanzadi donc balobi lelo eza royinda affaire ya dot ya papa Vital Kamere na mama Amida balobi balande émission malaise bino bomonaki na ba Facebook bomonaki na ba vidéo ne libala yote koleka ya papa Vital Kamere na Amida meloko zoka musabatu nano salamate pe salamaka te mais salami papa Vital Kamere abali mama Amida na $50,000 dot yango lelo na nto partager sujet wana bandeko na ngana bani na papa koyoloba nini abali mama Amida na $50,000 et c'est $50,000 on va doit ça qui pesa maki et ba to lobi yango ba vidéo ezalaki wana ti ba vidéo ezalaki wana ntango opesa bilo nyonso to ba vidéo lobelo te ba contaki si ba contaki po tant de vidéo ezali wana caméra eza wana donc ba contaki Amida na ndimi te ba ko bali na $50,000 Amida déjà regardé na ba $50,000 ba bali na $50,000 ndele ndeko yo eza na mukiza na normal ko bali plus 50 ba ko bali te Didi kino na balaki na $50,000 Didi kino basaki fête une semaine siko Vital Kamere leki Didi kino c'est que ça kina ngamba lokuta $50,000 balaki sika na TV abali plus de $50,000 plus de 50,000 bali plus de $50,000 netinga côté na ngana yoke la papa Vital Kamere na soni yo bala moi sur la mida moi c'est musicien ya Congo Jibem Piana papa Vital directeur pas bien ne dire cap ce qui dire cap à cabinet au moins le gouvernement aux alliés ya soni on bala base ba musicien avant gouvernement bino est-ce bolingo kipaka bolingo kipaka na onte ko memo pe na wenze ko mema pe moi fraser moko mema pe moi mutapus mo ça ka jet bolingo ekipa te za oyo zui moi sino na ndenge na yo opese marque na yo o de muninga de sa pese marque weze su bolingo ta muninga ngo pe suna ni musicien on mette ko créer ba polémique et continuer à se créer mais surtout là ni bien pe na époque mo bonando ka jibe pia na ndeko boka Vital Kamere bana boka Vital Kamere mais Vital Kamere bando lula ni mo se muninga le waya za ni na marcha sa linga ba se kitoko amone mo se muninga kitoko yango alukia bala ete voilà tozong ana papa balobi aneko lula na ye mwasi ya muninga papa ko loba nini ti wana ele na ba jeune bango soko tali histoire ezaka histoire ya Vital Kamere te euti banda na vie ada bombole ye pa banda ko take mère nani Gigi Kuyenga mwasi ya tata Kuyenga oya tata Adolphe déjà vie do déjà ada atakaka déjà mwasi ya musicien bon tuye koya sikoyo na mikolo oyo tuye kotala sikoyo boye ye moko directeur ya cabinet tala voilà poto là c'est kala potala koza la directeur ya cabinet ça kwanga te ya président yo mo président ngo ça président o ya manaya te
ya président ya société songolo te eza président ya Congo. Belgique écoute combien de fois? Parce que yo ça bon malobe kimi esali bien te bien de nini. C'est que biso to bonga lelo te. Nga pona bala lelo te. Antana bundi ndenge nini tala ko bala lelo déjà non yemo déjà la kisiki il faut ko bala na ba $150,000 pour faire banda qui jeudi et si le dimanche. Dimanche ne ba kende ko clôturer ngo pa ya Vital Kamerhe. La résidence ya Vital Kamerhe. De côté ba kende ko kanga ba photo entre Vital Kamerhe, Amida, na Jibe et na Kofi. Ah la kisa mwasi. Ba la kisi penza ke kondenga ye ko sala ne pona mwasi. Bino peuple. Bobunda ndenge na bino. Voilà balobi penza eza passé vraiment mais ce que tu tali bien eza nini salaka Amida abalabala kitoko na ye ou bien asa si ne bien sana moi moi ba moni ba tenti wana ba lo poso wana ezalaka na moi ba biloko moko boy Amida ya zana ye ya nene ti commerçant omoni donc ye na ko cha njoto ni anje uta siko kota uti wapi auti wapi Lui peke papa chéri andeko kokisa e ba posa te papa chéri akota ka ba retard papa chéri makambo pe ya nini oyo pe papa chéri ma trop papa chéri miso alobi papa chéri pede mais ngala mona te mais batne ba lobaka papa chéri alingi bano oyo bazana biloko telema papa chéri aza trop gibo mwasi de vitesse quoi landini. Soy papa chéri alinga ba oyo telema yale na oyo la Vital alandini alandi bote te Amida pa ko mokola na eti ako mokola ti asu samido ya kalate ako mokola papa chéri pa nyokoli Amida amoni se bambande belé bana banani oyo toyebi obino mo boyebi papa chéri alingo mona mukete ba 17 ans te yango lelo bazo bazoki pompe na Kofi bo papa chéri ngo azwi Amida ngwapi azwi pa na bango azwi kana balabala tant azwi mosi na balabala il faut ba que jour ozong se kana balabala eza na nga ndinga Amida même ba miso alobi eza pe copie ya ye moko pe jibe atina Amida po akende ko benda mwa masolo yango moni na lobi landana nukota Amida uta wapi na yebite moni na respect na Amida uti wapi ti lelo directeur ya cabinet ya président ya République démocratique du Congo akoma lelo mwasi na ya présenter les biso na photo la kisi biso do la kisa peuple ya Congo bomoni ngai Vital nde na fandi pembe na Félix mwasi kaka nde mwasi do bino ko peuple na tina na bino ti yango mona la kisi mwasi yo mona la kisi peuple do a des fils qu'on a peuple a la kisi biso ki boli na mona déjà niveau batu ba okabona po esenga faut bala mwasi cher oui que mwasi akomi cher oui bien ngo moi c'est comme Michel Capona ne papa Vital Kamerhe abali mwasi abali e cher yo moni abali na mbonga kuanga kende lelo luka mwasi kitoko mona ba opeso ka résultat ya Vital oyo ka facture okokima na minute okokima okokate po na minute na Congo sujet tozana ngo ya Amida na Vital Kamerhe bini papa nanga atuna pe didiki nyoni so asuka Didi nani pa bandaki yekuta zeki feta une semaine toyoka ke susu bakabola mbongo yepe ozela mbongo dirka après 5 ans ba okabola ngoti jibane na problème te jibe avanda ka ba bise compte boyeleki mete papa shira ko mabeta ba yoji mbongo didiki nwani swazo ze su Vital Kamerhe c'est comme cop na bango ya papa chéri na Amida na poto pe batu ba viva na cop moi sina mbali tsabendi moi sina bindeni na moni vie na ngana kuna zana ba chiconfort yo kende love obende ba chiko era obendo ba chiko suka nanga osalani mwite ka osunga ninga pa jibe c'est bango ba luba ngo beba nango po na ebi ba luba baza ba principe chiba u ba boma yango déjà kala chiba u ba boma yango chiba wa midela su tena ngwa bisi batu chiba wa midela pona Amida nde ba boma ngo me pona be tena mu do ba boma ngo pena na mukulu do ako kende ne peko asali nzonzingi na ye apazongi pale bayambie pe na pane kitoko mbongo pe koti bana pe na bana ane za shida ti
babi dernièrement bana jibe balinga kende basengaki jibe nini nzela ke bazoya feti ya bila banosaki bapublication na biso ya baélection nde elekaki baya basepela ndenge président Félix azwi babi jibe aboyaki bayaki me jibe aboyaki baya me bana kaka balexi teti Jacob bana na pe bayebi keza cop papa fente kaka neti bokende te banini me papa yebi ke petit na nga na ko fente mesu po mona siwo eza cop ngai papa bana na ngai na pelisi bango bakende est-ce que ba obima na Congo tu est-ce qu'on a biso Congo po na poto bana ba okei na bango mais tu est-ce qu'on a Congo fait yango sami na poto te na Congo bana ba okende ba okete mais telaka bana ba kei eza cop bakoke pe na bolinga mama kaka basoutenir mama na bango nango cop bana bayebi bana pe babongisa bacompte na bango ya nango cop Vital Kamerhe olela na ye olanda no makambo wana te olela Didi Kinwani mpe alela kiti yoka esu baboka Didi Kinwani libulu ebi yango en tout cas vous comprendre c'est l'ambiance émission boye faut na Congo Millennium yoka na kate yoka Didi Kinwani yoka nango so ayemba Didi Kinwani nani oyo patuziana kutu patuziana aucholeka na émission dimanche abwaki Didi Kinwani abosani na ye ahomobwaka bato musa komie muta Félix omwende le koso congolais yala yango wana yana ngotan aolela Amida moi ça JB a parlé de base on cop na bango na vie viene nga vona na minute ya bike DK après 5 ans DK pa olela na ye Jemba su banzemba olela te yo mona JB su da akoti studio Amida rien moi c'est bisa papa kolela kate nga na benda jiba utaki ko fete kala mingi te awa ba fortune nemo bwa koma nango mama na nga na yo to fetango te na ngwa pese mbongo mage oui jiba beti bandu baza na mbongo na ye kotala bo jiba na mbongo na ye fetango te depuis abandaka ki jibe na fetango te ay ko fetango moi si na ko boya na Kinwani babakisi ba mbongo epesi e folie wera feta yasi wera sangi ba mbongo wana te mage balobaka mu Congo wera feta ye paza mutu ta sepela kati ako sepela pe na mbongo ni bonde nini bo pepe congolais nga na komi na autant malo bango te po nini mampata na copte e kota ya mutu ko mampata paza na cop balobaka za mama pasteur ya nini église cop on sait que ba non musicien wana nga bongo mampata paza mama pasteur mama nani mama pasteur est-ce que moi ça Michael Jackson a courir quoi la mama pasteur à États-Unis mais ça azana dona ya azana elo bon nzamba pesi don nini yango bako sa biso na don nini ma pasteur tela ko poser muntu loboko na Congo koma nango lokola lipa na nguba oche maya sikre omeli okangi journée po ba e koma na muntu mususu afandi ko afandi abule mpiaka rien à faire bondeni yaya tia ba banko to tia mbunda ali ya toke ko pou omoni pe batu baye pa poser loboko tanto muntu mo boye na famille na bango alena ba problème na ye ne kaka azabongo kaka ndenge nini frère na moni yo ndo zawana na famille na yo baza ko take yo piaka na obande na ngokala me biso ke famille no take yo obulo ndie noko na bido muta take yo mwende ba pasteur ba okosana bien iloko te c'est to ni bese ke ya copine bongo so musicien pe awere c'est pe JB awere ça bien awere ya oyibane na ninga ki mama pasteur mais JB mabe ya JB mama oteka nzoto te mama pasteur oteka nzoto te akosani batu kana liloba nzambe ache batu wana wana yo nde lobi ke akosa et bon mama pata mama pasteur comme ça biso mama avant c'est ça qui ndoke ba voisin c'est ça qui ndoke na ndaku na house ye mona za na voiture ba fazane pale mbeto mo wera mama na ncho waba na sisi ki ndoke wera ta ko sisa ndoka ba voisin yo so mona chewera loboko na église na che loboko so ka mama pasteur so wera ya na église mama pata che loboko ya no tu business to lia kaka yesu kwa lia côté ya nzambe to songi su côté wana mobi na epe pani nanu ye pa lia ni na ndenga nzambe mais akosa biso peuple congolais mikolo to lega pese candidature ya député na madame nani ya maléré azwa kité na kilokoso na ye eloko eboma ki yende kilokoso vie na nga na habité bana poto msu ba hôtel vie ne kilokoso vie oye omoni soko ye na ndenga bien peuple congolais au voter mais soko ye na ndenge okosa peuple congolais
même ba oyo to voter bango ba na kati ya parlement kuna soki ba retrahir biso po to ebi ki ba retrahir na bango biso ba luka déjà ba candidat na po ba pesa ba 50,000 na moi ba parler parce que soko landi bango soko tali lelo o ba koti na kati kuna ba piaker ba noaler nani ba piaker ba zebele to tanga te po ba yo luka nga même ba luka te tanga ko de Daniel Safwana là. Daniel Safwana là. A foutre là ndako. Foutre le pang, ba foutre là ba mapango. Le pang Daniel Safo so compter ba na une affaire ba 25 locataires. Yé moi bouli sa Nintendo di boso parler. Siko muta bongo fuma na biso ba PC ma 100,000. Oyo go permettre payer par là comme papa le pang oboya. on dit mais député ba weli mutuka na via bato ana kwa adwa mutuka bato pesi ba débat kangisi via bato. Avant que tu boulot banda bango nyonso bana mo ba ventilier to biki ba okosa biso mais bango mo ka ba riba de Congo e futa ba mais bino mo ka peuple congolais mutu bo voter bango biso voter bango biso omoni bayaka na maluba moko omoni nzo isoka otika miel na nzete soko ekozwa ngo esala ke lengi oke lengi nango roli mais nzo yiwana akotimbela oke ye azotika miel na ye yo za koyaka koyiba ngo oyebiso baluki ebinde bayaka soko tina mai okuta soko bule ba okende ekobisa mutu omona bango ba ozelo ezande mona peuple congolais oui toi na biso peuple naïf nde balobaka ouais tondimaka ngo biso to voter bango bayiki na maloba sukaliti to voter bango ke totala sikoti na mutu apesaki biso 100 jours na bango compteur ebandaki déjà surtout bien le président il faut beaucoup passer chance belé pour babi na compte na biso ya président Félix tozan ne l'autre côté akuti ne l'autre côté na kati ya compte na président nga si ya bino te mais yanga era yaki omoni mama nanga to wala bazoba te nga na oki sa na compagnie moko boy na komiana boy na moni na compagnie ngo eloko te na case est-ce que na koyika ko fanda wana bachanga seka yebi ke tala mama nanga Félix soki toye pa na oui notre président ndengo lobby oui to boy te to ndimi et to yambie maboko mibale mais soki to bandi ko tala biographie ya vie na ye c'était simple locataire et puis locataire te ya fandi na Montmartre na limité chez les parents permanence ya IDPS na sima nango bango bafanda kana Montmartre donc Montmartre alambi fufu ya masangu ye allié ça maman na isa nango normal biso to leki biso ba guerrier nga mile sanga moko yo mo nzao mikokole sate asai sous cop peuple congolais souffrir pour y aller akoka ko mile sa mona makasi nete voilà en tout cas belande émission mal à l'aise tosoko ba seko ko ba wana pesi bambote na ngai pa ya mon oncle Sele Kiaku balobi pena wana aza awa Sele Kiaku seka bambote belé na commission na Bruxelles na moni José Kassese mobala nzela mini wana pino konanga bambote belé na moni maître Dickens Lutadi la bella de London Judith Manseu comme na biso pena ko chiter na émission na biso pona lelo o bino batalamuka botaki makelele balobi boke na Sainte-Thérèse ba kufi bosali ba des autres monte ke boko bispo ni boko bisate président ex président bon aza ko présenter a citoyen nani asa citoyen Martin Fayulu mais il faut quand même beaucoup de respect pour na Fayulu a président Congo le président Congo azuité président o ngai Steve na kotaki na il na voter Félix ba votaki wa même na Kasa ekutu ba votaki ete amitala mama nanga omoni eloko ante bombani suka nango ekebima kaka mais na landaki nani télé 50 balobi bino batalamuka bolobi il faut babandela sous élection pour président Félix azwaki te vie nanga na luka musala vie Jean-Marie Kasamba vie siko luka bulo boy vie luka bulo vie toyebi déjà po asengaki poste moko boye kuna baboyaki babe bango pe bana batuna bango il faut ba pied na poste na yango moni akomo chance te atika fanti bango tuana ba batwa FCC oyebi ke na minute
bon eza information ovefe kabundu so kabundu secrétaire ya idps na minute oyo ye moto aza président idps oyebi ke na félix bamonana suru te. Mais c'est normal, comme déjà président, comme une audience. Kabila na bato PPRD babande komonana te. Bande komonana pe na ba réunion soki esengi ki azala. Bongo ye na fête ya IDPS ya 37 na bango bagangaki. Omonaki elongi ya président yaki. Mais ça maman pe ko ya za mutu azala makambe belé azi pouvoir sikoyo. Fête ya parti ya papa na yo oyo epesi yo lelo pouvoir ofanda wana. Tozonga bato mama nanga. Fête oyo esalami eza fête ya parti oyo epesi lelo président na biso place wana lelo azali eza IDPS. Tu es bien na parti mosusu te. Siko lelo oui agangelaki yango 37 ans yango lelo epesi biso bokonzi ouais mais kasi fête ya 37 ans yango wana pe kasi bandaki ti esili yo monita le bon tolongoli wana oui yaki te po azwaki empêchement azwaki voyage akokende na Burundi oui wana eza kitoko ava kende Burundi wana eloko nini epesi ye visa po akende Burundi parti wana ti parti wana nde moto esali lelo Félix bon tolongwe est-ce que omoni déjà lekita na TV alobela asouhaité bango ke ba feti kitoko ndenge leki yo moni aleki mais ça empêchement ça na ba voyage miko ba ça na avion kaka wana pas ça na avion OK voilà tout comme pena presque na suka émission conseil ni beaucoup opesa na bayo balandi émission on a bayo bazo balisa batu na ba musicien oyo ba koma na bango na vie ya cop conseil ni beaucoup opesa bango ngaba conseil ya makambo ya kobala na okipete na olobanga na peuple congolais tozala toujours vigilant tolamuka totala makambo ndenge eleka na mboka kolamuka ngona bolamuka te tisiko kaka solo mombo yoka na solo mombo tolamuka ki déjà so tolamuka ki te ngomo na kini ngeke tonda te butembo ngeke tonda te benene ngeke tonda te tondi me bokonzi bozu yango te wana déjà si na bokonzi ba na butembo bayambie na nini na cheval yo ni bokonzi on to sonde bokonzi de yengo na to ozwa biso ba oyambeta na nini mboloko ba opc te aki na lo mamite bindeni non c'est ça non ça ça meeting mongo boy plus de 3 millions de personnes ba lexi journée na ba temi ba otalo ki bokonzi de yengo na yo ni ki bokonzi to sande bokonzi oui yango na nde yo zoloba mais na pouvoir na mito mtu azo coloniser Congo bokonzi te biso ezate fo ba yo luko bo sala ba ganya ba 4 heures de temps pour na ba expliquer moi na gouvernement na 4 personnes na pesio chama te biso pouvoir na biso to chama premier ministre na ndenge na biso to sa gouvernement na biso na ndenge na biso Félix Tshisekedi ya président za Joseph Kabila président Tshisekedi azali ka pion bache moi te ba go sala ganya 4 heures de temps huis clos. Voilà, en tout cas, nazangi maloba, to comme na biso na te na mais ouais to comme na biso. Alongo la ba jeep wana oyo ya présidence wana o Kabila zotambo wana, on save maza mukonzi. Pour Kabila te siko tambo na ba jeep ya présidence, ba ma PR. Alongo lango to comme na deux présidents, to tambo na deux présidents na Congo, Félix Ouali. Eloko nga na kamwe banana botama na moni président oyo azana komi kitisa lokola Félix te. Ozomona mutu ka otambo na mikolo. Te na tuni mutu ka otambo nango, omoni yango. Azana komi kitisa, azana komi kitisa te. On a musala mi kitisa toujours libosa patron na ye. Il faut mi kitisa libosa Kabila te. Ya azana ndoko te. Domestique na ndaka sa nini. Abi kitisa libosa patron. Siko ya lobia kote logo te na banki. Siko mbonga foti ba relation yango. Po ye pas na l'arte. Siko yango wa. Azana la papa na tika mbongo. Papa na zana osala api po tika mbongo. Po tika mbongo faut ça ta fonctionnaire à l'état so soda ya zakana. Voilà to comme na suka émission na biso conseil ezaka ke ba musicien ba homme politique au bozo komatisa tarif ya libala en tout cas bokitia ba alobi bobomi libala baby hein za maele la munga ba obi Félix caméra za maele alanda ata exemple ya Didi Kinwani. Voilà, en tout cas, comme nous avons sur émission, papa, moi, de ma banga, moi, numéro de téléphone, et ça, moi, bien, t'as la émission mal à l'aise, donc il faut tirer les mots. Tant que tu as une émission, donc il va habiter la moukande makam. La moukande makambo, makambo. Il y a le babon. Ya bon, tu bisonde tu alit. Kulanda tende tu fandi kinya tu ali. Voilà, moi, de ma banga, moi, numéro. Banga, n'a minka, na pesi, na balifante, n'a Gisela na 8
na bamasala nga tuna linga bonga mingi na Congo mageka to bunda kaka to liki pe mboka o mingi yango wana ka numéro na nga 089 96 87 983. Merci papa nanga. Ouais, nga pesi ka mboti na président nga Martin Fayulu na pesi mboti na ba combattant nyonso vena nga bokechu kitoko VG wana ka deto okindila bongo ka ve bakosa Belo mo pe elingai tant beaucoup musa vient na bino bokechu vient na biso nyonso to pesi fe bokechu premier mbote mais président lobi ba combattant nyonso ba ya na bango kosala tala muté ya malamu wana okui na vraie question. Siko tuna biso nini biso mo batu twana Congo na tosi musala te e bo batu ba uti pote ba zo musala ngo wapi Ba mesana osala mwasi na mobali. Est-ce que président, oui, notre président Félix et ça sali ba foyer social. sala malembe ta kutelo Yo nano sali to bengisi mola batu boso mbule bandi. Moi batu a mesa. mama bengisi ba voisin ba yo ni ndako na bana ni mona ba liete. Voilà, tu es venu à Souka, tu comme na Souka, moi le numéro de téléphone. 089 82 70 145 Bobo Jenny, Chicha Mabwana. Bobo Jenny au sola, te Bobo Jenny. Solo la Bobo Bola Coco. Bobo Bola Coco mobala ya mwindu babi mobala libandi. Ya salama déjà na banda. Mais akina okokisaka na poto. Solo la. Chicha Mabwana, Chicha Mabwana. Ah wana ndeka persi mabwana ah yebisa persi mabwana na pesa ke ketch nanga zara tekelanga asoli bien te atoka na fundi e penza babi po yoza babi yo mukonde bazara dale na monika kombo na songi Chicha Mabwana umela na yo bambote bele ouais Chicha Mabwana grâce à Botolo Jessica Botolo tous les combattants na Mikili merci beaucoup. Voilà tout comme na souki émission na zo pesa ka bambote na ndenge zalaka na papa apesinga confiance boye papa Riki di Benz motema ya mama Jolie di Benz babi mama nguli pomme verte moi ça zambana donc ye azala na mbana te ye pena za na mbana te donc ye azala na mbana te mama Jolie ndenge avana na epepele da umela na kitsa bokondi mama Jolie pomme verte donc maman Ngouli bambote belé pa ya Bella de London Judith Maseu Mimi la Perle José Kassese Niki Ketani avec fona boire makasi vient nga joli kusala merci vraiment vie joli kusala bana banel baondima matanga mo yeboy moi 5 seye moi libala mo ezabo moi DCV ou mela na yo joli kusala respect tinda ba 5 sa ba desa siko Félix abengi bango baya au moins joli kusala yo kana balobi mutema ya nsimini kusala donc wana ya nsimini masalanga donc umela na yo mère d'Estrocade o maman chérie MC Mingedi tsunga na tsunga mon papa chéri donc kibilo ne spolinga na ta mal à l'aise numéro na nga ya mwana so bengeza bien ma commentaire ma bete to so mekaka ngape na papa Rikinde mtazo lakisanga nzela donc kobeta mabakuti tango zota émission soko erreur ezali bengi na téléphone ke okomaka eza gentité bana batala kabisa pe totala rango sunde bo finga kabisa ba konifua tu sensible pesali papa Rikilimbisa bye bye ben cameraman nanga